Biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Très chers amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Merci parce que vous êtes connectés à la émission Nabiso. Actualité à la une présentée par M. Didi Dipumba. Émission Oyo Eko permettre Biso. Toueba Makamunini Oyo les Kanakati Amboka Nabiso Congo. En tout cas, merci beaucoup. Les autres Tozana et Sengo. Te Tozana Mawa Makasi Yakoyoka. Ndeko Nabiso Albert Aouti Kotika Biso. C'est un combattant résistant. Oyo Atiki Biso na Londres. Tukoye Baba détail à terre moi Moukié. Yakoyeba kufina nini nini saliki akufa tomone na bapota nini saliki combattant na biso oya défendaka mboka akufa na lolenge oyo. Très cher ami téléspectateur, tokoyeba pe ndenge nini ya kovanda na batu ozolia na nani okoya kolia na ennemi na yo okoya kolia na ba envoyé spécial oyo bakoya koboma yo pamba likolo ya mwa moko likolo ya mwa ntaba. Très cher ami téléspectateur, makambu eza ebele na communauté. Il faut que ça la très attention na lobaka na biso tant na lobaka awa ke munguna alalité batu nyonso tout oyo baza pona développement changement ya régime baza repéré pas ba ennemi ndeko na biso akufi boye akufi na nini ezo sala pasi na motema depuis Londres nazo ba coup de fil balobi Didi Dipumba lobela likamboyo ya ndeko na biso oyo akufi ndeko Albert Mukendi. Ce qui bomona titre moko bakomaka mutakalisation. Et ça y est mutabimi sarango, ça veut dire ça na sens ya mabete na sens oyo ya bakolabo oyo babanda ko ya na Europe oyo bandaki kokanga bango par exemple ba garde du corps oyo ya Joseph Kabila tanga ya France bomona ba kanga kaye ba benga kango na kombo wana eza ndeko oyo Albert Mukendi mutabimisa kombo wana na kati ya Londres batu oyo parmi batu oyo batelema pona ko résister na Joseph Kabila eza ndeko na biso oyo Albert Mukendi. Eza facilité très cher ami téléspectateur ya kobundela mboka na bino. Eza facilité très cher ami téléspectateur ya kobundela pona batu misusu. Eza facilité très cher ami téléspectateur ya kolobela pona mboka oyo botama pona mboka oyo yozo défendre. Eza facilité to s'exposa to ta vie na biso en danger to éviter nani yozo lia naye nani yozo lata naye to éviter place nini to zokende voiture tomati na nani. C'est ça le vrai problème. Les Londres qu'on a biso akufi na Londres de Albert Mukendi. C'est un combattant, c'est un frère. Oyandimaki vina mobimba à s'exposer pour na le belara toujours contre Joseph Kabila makamwazo sa na kati ya mboka pour le belara toujours pour intérêt ya communauté congolaise, pour intérêt ya ba peuple congolais. Et là comme ça kolia et comme mon aliwa pour na bâtir moi poison bisika oyo linga kolia mwa ntaba nazo porter bino conseil té mais nazaka juste ko informer par rapport ya liwa ndeko na biso avant toyo kamundele tout le monde a résultat liwa na ye. Il faut quand même interpeller biso ndeko na biso ko kufa boye ko zoka boye té mutu e banaye ko vimba ye. Très cher ami téléspectateur, mi se banaye ko vimba ye matoye banaye ko vimba ye
azalaki na hôpital. Du coup, ndeko na biso aye kotika biso. Selon bato belé otomoni bazako lobela sur sujet oyo comme quoi kufi na poison. Comme quoi kufi na poison ba empoisonné ye. Soki ba empoisonné ye, très cher ami téléspectateur, et ça passi parce que moto a empoisonné ye ayebi bien na lobi bien soki ba empoisonné ye, et ça passi pour moto a empoisonné ndeko na biso oyo ayebi bien. Maintenant yo mutu oyo oye pona ko empoisonner bandeko na oyo ba congolais parce que balingi mboka na bango changer. Nzambe pas au monde yo po yo pe un jour okokufa. Très cher ami téléspectateur, ils a participé mawa. Batu nyonso to mona rabango ba s'exposer pour na koyeba kopesa cette ba information. En vrai, baza na danger. En vrai, toza na danger. Na moni l'autre fois, ndeko moko ayambi envoyé spécial ya Joseph Kabila a osala na interview o bobengaka Papi Tamba. Papa amona kabino nde bolobaka contre patron na e Kabila. Amona kabino nde nini bose lamentaka. Amona kabino, amona comment est-ce que vous critiquez dans ma vidéo, mais tant où y a yo yambiye, oyebi mission yé na poto. Bokokufa Pamba, très cher frère, journaliste. Bokokufa Pamba, très cher frère, combattant, combattante. Oh, bozota la biso, très cher ami téléspectateur. Liwa, eye ekoya pa mutunyo sotou. Na tangu na yango. Mais oye komi ya kobo maboye. Il faut que ça la très attention. Na lobi bien soki. Alors, soki c'est un maladie moko normal. Yande ko na biso nenga kufi boye. Paix à son âme. Mais mon moni ye moko wana simbi. Résultat. Famille na ye muteye bi résultat wana. Na lobi bien que nazo meka kobenga limera famille na ye. Ya ba proche na ye poto ye ba quand même ba vérité. Ba oyo bazo continuer ko salaka ba système wana ya ko tielaka mwa mandeko na yo mwa poussière na bière, mwa poussière na jus. Ndeko na biso bandeko na biso bosa la très attention, bosa la vigilant. Oyebi mutoro salo mabete. Keba na mbote ya boye. Keba très cher ami téléspectateur. Keba na mbote ya bonjour à boye. Ba poison pe koma ya mbote. Soki ba pesi mbote wala désinfectant kende o désinfecter yango. Pesa ka mbote na yo boye. Ah neni. O pesi moi boye, ah ça va. Keba na mbote pe ya bisou bisou boye. Oyebite. Poison monsieur c'est comme ya parfum. Ba makambu tout wana déjà toyebi yango. Keba na bilala lala. Ba place monsieur ke lala. Ba tchelo loko moko tango zo respirer, ozo mela yango. Keba na bilialia. Biloko monsieur so rolia, oyebite. Balambele akango wapi oebite nana eko servir yo combattant bamona ka na télé journaliste bamona ko na télé keba na bilata lata oebite so sapato wala apesi au cadeau eza ni na makolo ko vimbi so makolo oko regretter très cher ami téléspectateur. Merci beaucoup et ça passe dans mon thème. En tout cas comme un programme Yamatanga Oyo Yandeko na biso Albert Mukendi. En tout cas Biso Congo France.
En tout cas, Tolobi, nous te présenter mes condoléances Nabiso parce que Oyeli Muninga, Kosekate, parce que mes condoléances. Tolobaka yango bien, très cher ami téléspectateur. Soki diaspora ezalaki na mwa case, na mwa mbongo. Kosunga pe bandeko wana na famille na ye. Parce que na yoki comme quoi il faut ba akundama na Kinshasa. Tu éviter ce gouvernement ya Chibala akundima. Ba kunda combattant résistant na kata Kinshasa. C'est que ça la bien. Soko ça na quelque chose. Boluka numéro ya famille wana directement. Na Londres, bato bayebi, basala bandeko na Londres, bayebi famille wana. Botinde la bango kuna directement. Et koyede bango mingi. Parce que ah ekweleli bango, un jour peut kokwela yo na souhaité en côté. En tout cas, merci beaucoup pour la bino bato bolanda kingai, Didi Dipumba. Na lobeli makamu ya ndeko na ngai, Albert Mukendi oyo lelo azali soute na bomoy. Nzambe azala nae, Nzambe azala pe na famille nae. Conseil nangai toyoka yango très cher ami téléspectateur, bilialia, bimela mela. Monde eza sous malamu te. Ba ennemi ba koti na poto awa pona ba déstabiliser ba congolais. Ba tie mbongo anje na yoki yango déjà. Yo mutoye bani. Fais gaffe. Merci beaucoup. Bon, ça va bien. Apesi amisi un prince à Lyon. Gaz na gaz. Yazala Kinabiso. Assan à Paris. Merci beaucoup depuis Paris. Merci à Junior Bookson Boukassa, les managers du site congofrance.com. Merci à JB Bamenga Studio M. Jonathan. Oh, Yesu Salaba Soya Kitoko na Paris. Et merci aussi à Moïse, les sauveurs, Bâton Rouge, les grands caméramens, Oazala Kinangai. Et merci à Chim Chimanga, Mokonza Baluba. Au revoir. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne nyonso tout ya monde entier, surtout ya Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Babela Yesu babota mapasa babela Yesu we aleta mo bakinyo so bakuti mapasa bakimi Yesu yo wangani Yesu yo bazoke la kae iko kumi bato ya mabaye iko ya kinetere kotekala na sonie azali bolingo alingaka oyo bayaka bana ye kumama na yo nzambe ya Pasteur Jires Ngandu l'église des soleils de gloire. Ale kalamingide 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 mingide mingide koko kanga ya na zakala bato descendre au lieu de évangile te yimbongwe tobo bandimi batongaka basali ya nzambe Pasteur Augustin Mbona nzambe abona yo na bolingo za kona mabota Jani Luwasu aboya epana nkolo aza malamu azoka mbeli like 8 17 ebisi biso onyoso ya mabe ya molili ekobima na poasa Koshina basere na kati eglise Akaba nyose bokoma na bino basali azambe Naboiba profet baba kolaka basere mafute Isake Luwasu nzamba kofuta yo na drumo betelie Bile
kati na nkolo kobinela Yesu elenge elengi na kati na nkolo kozala mwana elenge elengi na kati na nkolo kosalela Yesu elenge elengi na kati na nkolo kobinela Yesu elenge elengi na kati na nkolo yo ndeko yaga Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.